Moninga apelisa mwina na yo kolo aza na posa na yo mwegelene Yesu Kristo wa Nazareth oyo apelisaka mwinda kati na bato abengi yo ozala pembeni na ye. Haleluya. Moninga apelisa mwina na yo. Moninga apelisa mwinda na yo mosusu alanda yo. Moninga apelisa mwinda na yo mosusu alanda yo. Moninga apelisa mwinda na yo. Moninga apelisa mwinda na yo mosusu alanda yo. Moninga apelisa mwinda na yo mosusu alanda yo. Alanda yo. Moninga yakani epai na yo yende nkolo na yo. Moninga yakani epai na ye yende nkolo na yo. Moninga yakani epai na ye. Moninga yakani epai na ye yende nkolo na yo. Moninga yakani epai na ye yende nkolo na yo. Alanda yo. Alanda yo. Olo Yesu yo. Utunda mo. Angela. Yesu alanda yo. Alanda yo. Hallelujah. Utunda mo. Angela. Yende kimo bikisi. Moninga pelisa mwinda na yo. Mosusu alanda yo. Masia lingi ngai mingi tikana yembela enze moyo akufela kingai na ekolosi na ede na zwilo biko. Masia lingi ngai mingi tikana yembela enze moyo akufela kingai na ekolosi na ede. Kolo osekusaka makambo nyonso ya bato. Bato nyonso batiani etele epai na yo obwakaka bango te. Olobi ete boye epai na ngai oyo boza na mikumba na kopesa bino kimia. Okonzi merci obai nyonso bakumbameli yo oyo ya moliba.
Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, bandeko nyonso, boningaka kolo Yesu Christ à Nazareth. Pe boningaka nga musé na yo le missionnaire ko c'est le jeune lion. Tika nzambi tata pambola biso. Tika Yesu Christ à Nazareth akoba na kosala biso bo lamu. Bien-aimés dans le Seigneur. Tozo li susu li bakoma lamu ya komona moko na lelo ya kozala sélectionné pamba vivant ya kokota li susu na semaine sika o toza lelo lundi le 20 janvier o ezali 20e jour ya mois. Il y a janvier pe 20e jour il y a année banda qui année 2025 tika nzamba lola pambola biso ezali premier mois ya année 2025 bongo ezali année ya sika o tokotaki tika Yesu Kristo Nazareth ko bana kosala biso bo la nzamba lola pambola bandeko nyonso za déjà connecté tozo like tozo partager tika Yesu Kristo Nazareth pambola biso mokonda milimo nyonso pambola bandeko nyonso ya inara avec Jésus ba papa pe ba mama nyonso ya inara avec Jésus tika nzamba lola pambola biso nzamba makoki nyonso ko bana kosala biso bo la nzambe ya makoki nyonso pambola bandeko nyonso ya mivap esika tozali kola pambola biso bana notre père nyonso ainsi que bandimi ya bere nyonso bola nzambe et monisama na mabota nyonso oyo baza éprouvé bandeko bakofeli ya bango ba être cher nzamba la consoler bandeko nyonso oyo bakofeli ya bango ba être cher bakofeli ya bango bana mwasi mobali kofeli bandeko tika Yesu Kristo Nazareth bondisa mitema pa consoler nzambe ya makoki nyonso zana makoki ya kobikisa babeli asembola loboko na nguya likona babeli nyonso ba obaza na bopito na ba prison na bandako bayike bazaki na bopito bazongisi bango na bandako parce que mbongo akosomba kisi pe akozwa traitement ezate bongo ba mingi pe bazaki na bopito bazongisi bango na bandako non parce que bazangi mbongo akosomba kisi to akozwa traitement mais c'est parce que maladie na bango eza spirituel ba examen nyonso basali eloko ezobima te oh Yesu Kristo Nazareth nzambo tondemela azana makoki ya kobikisa maladie ezali naturel voire même ezali si naturel tika asembola loboko nguya tika abikisa babeli nyonso na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth tika tosambela Seigneur Jésus-Christ de Nazareth toye pai na yo tongo lelo toye komitika na sia loboko na nguya bomba pe tambwisa biso semaine oto bandi ezala pona lokuma kombo na yo nyonso yo te musika na telemini puissance nyonso kolinga ko combattre moment oyo tika nzamba lola ozala na biso semaine oyo ba surprise désagréable musika na biso e mwana biso te ni mabota na biso tambwisa biso na sembo loboko nelongwa te kata bo mwana biso bonzambe no ezala priorité pe partage na biso na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth tika nzamba lola o sembo la loboko nguya o longi sabiso na semaine oto bandi to bima ba longi pe to tato la monene pe kombo na to zanga te ton sko komisa yango na kombo na Yesu Kristo Nazareth o aza kolope mo bate na biso nte to sambeli pe to lobi amen tika nzamba lola pambo na biso tika Yesu Christo Nazareth asala biso bo l'amour c'est toujours moi votre humble serviteur le missionnaire aussi les jeunes lions pour la moi colleuse sika kat na bomo ya moko na moko mabota na biso bien aimé tozo koba toujours et nazaki na makanisto changer o ezaki programme na tongo to thème ya tongo lelo mais j'étais persuadé ou convaincu ya ko zongela même makambo to bande ko lobela semaine passée où on parlait sur nzambe ayebi yo muto nzamba ayebi aza muto oyo esengeli na ye abanga banga te quelque soit ba réalité nzamba ayebi yo nazo yebisa muto moko mokumbi mutuka ya vie na yo eza Jésus Christ de Nazareth nginda zo kumba yo za na assurance nyonso parce que moto nzamba zo kumba ye na mutuka bonzambe accident ezalaka te na mutuka bonzambe panne sèche esalamaka te na mutuka bonzambe crevaison esalamaka te na mutuka bonzambe huile esilaka te montere ekomaka sec te na mutuka bonzambe assurance ya kokoma na esika oyo to na destination esika kola azomema moto bien aimé tika Yesu Kristo Nazareth apambola biso nzambe ya makoki nyonso azala papa pona moko na moko parce que toza na mutuka bonzambe et tous mes excuses semaine passée parce que ba grippe ezalaki mwa mokie difficulté ezalaki mwa mokie mais nzamba asali ngolo même lobi dimanche tokoka kozala te et semaine oyo toza na baprogramme na biso ndenkar vraiment tozalelaka bien aimé toza na mokanda na Esaïe 43 verset 1
jusqu'à D, esika pinza mazolo baete, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Bien-aimé de le Seigneur, tu as mon assurance. Oyo Bible zo pesa biso. Verset 1 déjà te développa qui ont semaine passée, mais et ko empêcher to zonga lisusu mo mkesima. Bible zo ba sikoyo ya wenzambe nde alobi. Na labaki la fois passée, na ba vina biso ezana bato baloba. Na mabota na biso na ba commerce na biso. Na nyoso toko ko sa na vie ezana bato si baloba. Ezana mbutu muso aloba na tina vina yo. Azelaka bato ba pesa ye raison, mais na makambo ezali mbala mususu ya pasi. Mutu mususu butu pe mo yalala apongite, azana poso zo échec. Et si ayebisa bato ke intel ndenga za bongo akoya nika na commerce bandi, bo pesa nga raison. Mutu o déjà alakela yo to asengelaka yo déjà bato ba pesa ye raison, jamais kolinga ok na réussite tel kambo zo sala. Bato baloba contre ba vie na biso. Bato baloba contre ba santé, même ba ministère na biso. Ya bato musozo ba ke ye a tika ne kaka. Ye a cédé na kaka. Ye a pengwa na kaka, bien-aimé ke soit bitumba bambonge. Na yebisa nzambe asimba kondima nanga na pengwa te. Je préfère la mort que ko sala apostasie. Toko pengwa. A préféré na tika mukili na kufa na kati ya bonzambe ke na pengwa à cause ya souffrance to biloko mukili. Je n'ai pas compris pourquoi parole est zongi. Parce qu'ils en a bato ba pesa ba raison. Bato ba oluka biso. Moi votre frère, bo sunganga pe na mabondeli. Bato ba oluka biso to tika ko sela nzambe. Kombezo changer ba forme na ba ndenge nyonso. Bien-aimé olingaka kosi, zora ta ensemble la pona kosi parce que bitumbu ezo mata niveau ndenge ndeko na biso Clovis Makula hembaki. Bato ba olinga to tika ko sela nzambe. Bato ba olinga to pengwa, bato bazo menacer na ba forme nyonso et sikoyo ezo koma même physique. Et comme même physique. Nzamba lola zolo komo. Bato bazoloba na tina ba vie ya bato. Bato ba oloba. Ba yebi yo. Bato ba oloba. Mususu pe ba yebi yo te. Mais nazo yebisa yo eza na moto moko o ayebi yo bien. Po yenda sala yo. Yende suko azoloba. Bible dit ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Na boye sikoyo mutazolo ba eza sous tata mwasi te, eza noko te, eza koko te, eza bokilo te, eza ba belle famille te, ni ba belle sœur ni ba beau frère, mais mutazolo ba sikoyo eza yemoko l'Éternel des armées, Nzambe oya créa yo. Jacob azaki créé epai na Nzambe, mais Israël azaki formé epai na Nzambe. Jacob, na ote ko expliquer za kombo ba pesa ki na volonté ba parents. Bat musu ba benge usurpateur, rachat ou voleur de bénédiction. Musu ba bengie ba biaza muyibi. Jacob ezaki kombo oyo. Ezawa ko yoka na matoi na yete parce que soka ki kombo ya Jacob abike muto yo abotola ngai mapamboli ye wana. Parce que Zaki Mouto ba créaki. Mais Israël Zaki Mouto nde ba formaki. Et Nzamba zo yebisa epai na Jacob. Tant comme na Israël Mouto ba formaki abina yeboy. Ne crains rien car je te connais, car je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom. Tu es en moi. Pambate, kobange lokote. Pambate na somba yo. Racheter, c'est acheter de nouveau. Cela veut dire, ba tekaki, Menzamba a
resombi ye. Pe nzambe aza kopesa Jacob assurance koloba nete nabengaka yo na kombo na yo poza yanga. To progresser na de alobi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Soki ozo katisa bibale. Yebaka ngo Jacob, yebaka ngo Israël, ngai nzambe. Nakozala na yo. Nzamba lola Yesu Kristo Nazareth, azakana bato nyonso ayebi. Citation zanango bangisa yo te bien-aimé dans le Seigneur. Na yebisaka bato ko kopie chèque ya muninga te comme sango ya yo. Tokoza na kamo kome toana nzambe dimension nzambe ndenge moko te. Tokoza biso nyonso malade na mbeto tobe la même maladie mais toana dimension fwa ndenge moko te. Kaya kingandi za kana ngate. Tokoza la même kombo maladie mais yango te mte bangisa nga. Tokoza la même citation mais yango te mte bangisa nga. Na koyiko zanga ndenge moko na yo yango te mte bangisa nga. Bien-aimé dans le Seigneur, Zamba yebi yo azoyebisa Jacob soko zoleka na kati ya bibale nakozala na yo. Abitala ba fleuve ekomela yo te. Pe soko zotambola na kati ya moto okozika te. Pe moto eko embrasser ata yo mokie te. Bien-aimé dans le Seigneur, ezala besika oyo tozwaka makasi à travers la parole de l'Éternel. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasserait pas. Oh, mukilo to vandi moto ezopela, mukilo to vandi mai, tozana kata ebale tozo tambola. Différence ezali moto nzamba yebi, même si azo marcher na kati ebale. Aozinda te. Ebala ba problème, ebala ba souci, ebala ba inquiétude, ebala ba rejet, ebala ko zanga, ebala ya kolela, ebala ya ko zanga libala, ebala ko zanga musala, ebala ko zanga bana, ebala ko zanga mukanda. Mwana nzambe muto nzamba yebi kola zo banoki ko bangeloko te. Même si bakangi yo déjà bachona centre moko soit centre fermé babi ko zonga so nzamba yebi yo ko bangeloko moko te. Kana yo ezaka ya batu nyonso te. Même si age pusani kaka age ozanango kaka age ozobangela namona kaka mutu na age ozanango mutaboti. Namona kaka mutu na age ozanango mutabongi. Kaka age ozanango kaka age onga na zanango namona batu na age wana basali makamine batongi sans que batouche na ba fétiche. Moto nzamba yebi abanga kate. Lelo eza lundi toujours koba na esprit tozanango chaque lundi ya ko pesa koma toko tambola. Nzambe nde mutazo pesa Jacob assurance kolbanete oko traverser ba mai. Eko zindisa yo te komela yo te. Nde komoko batela kimia parce que réalité ozomo nezo bangisa yo. E bangisa yo te parce que nzamba yebi yo. Lokola bato ya arriva rappelo lokola bato. To koma apena makansi ya komona pe mekolo. Mais comment muto azo sambela te? Comment muto azo saila yo te? Comment muto azo sala ba vanting na ba vie pe? A ozwa, a otonga, a vivre bien. Lokola bato kome na biso nyonso. O mwana mwa ko compare pe vino mo pagano. O mwana nzambe, muto nzamba yebi abanga na ete. Mais lokola bato yango keseni sakabiso ke to aka bato par rapport à makamso ya mikio to kanzaka. Nzamba zo pesa Jacob assurance parce que ayebiye. Kobosa na te. Tong mama na bango Rebecca zaki na zemi.
Tant qu'on consulta qui Nzambe pour na bana zena bon libomo. Nzambe si a préféré qui Jacob. Bien moza choix Nzambe. Ezana pamba te Nzamba tika na mokili. Nzamba préféré yo. Nzamba tika yo pamba te. Nzamba penga yo pamba te. Nzamba lingoza la pamba te. Ayebi le pourquoi. Nzamba préféré yo. Ozobanga nini pe nini ezobangisa yo. Jacob Nzamba zo yebisa ye soko leki na kati ya moto okozika te atako poali moko te ya yo kozika na ba moto ekimaka. Quelle assurance tala kozala na Nzambe komeza na protection. Moto Yesu Kristo Nazareth akufela. Moto mokonza milimo nyonso ayebi. Keke soit bambonge, keke soit mipepe, keke soit nyonso ezo ya liboso na yo abangaka te. Yango nasepela na nzembo mingi. Nalingi yokolo nakosalela, na bomoi nanga nyonso nakolanda se yo. Kolo alingi biso tokendele sengo, na kombo na Kristu mokonzi. Soki mopepe mabe nakotala se yo. Nakosimba kaka kombo na yo Yawe, na elikya nanga nakozwa elonga na kombo na Kristu mokonzi. Bien-aimé dans le Seigneur, moto azotambola na Nzambe ata mopepe telemeli abangaka eloko te. Yesu Kristo Nazareth abi atoleki na kati ya moto ata poil moko te ya nzoto na yo ekozikaka. Pourquoi? Parce que na un derrière le bas que tu es en moi. Na un le bas qui na ko benga yo na kombo na yo. Je t'appelle par ton nom. Tale sengo Yesu Kristo Nazareth ayebi ndeko nanga mama nanga ozolanda nga na tongo yo. Ndeko nanga mama nanga ozolanda nga na mukona lelo. Yesu Kristo Nazareth ayebi yo. Esengo nanga yangwana. Tala Yesu Kristo Nazareth apesi yo, apesi nga assurance ya koyebisa biso ete ata toleki na kati ya moto ekozikisa biso te. Bien-aimé, eza te moto batombi pine biloko mosusu eza expression. So totali ngano tozoleka pe na moto eza nini? Moto eza makambo oyo ozokutana nango soki mpona bato ndesi balelisaki yo parce que suye na bongo eza yango wana. Moto ezali ozangi esika kovanda, oyeba te nazala wapi nakende wapi. Mamsu oza libanda mboka, oza na Europe, oza na Afrique, na mboka bapaya, oza na Amérique, oza na Asie, na ba hiver oyo ozoyeba te na okende wapi, na kozala pa nani. Nani yango akopesa nga chance, nani yango akopesa nga akorde nga ta denu ya pamba. Eza moto ezali kozanga musala mbala mususu. Oyeba te mais comment je peux m'en sortir na citation on aza nango. Otali montre, otali âge. Obi mais moto yango te. Bato baza na mboka libanda, bato baza na Afrique, babi kaka ndeko na biso za libanda mboka. Bazo senga lelo koma obanga ko publier, ko tia ta photo atana ba story na yo. Oma obanga ko tia photo Facebook ko tokanga o maska kombo o tria bato ko tria zo banga même ko tia photo parce que ba o senga babi réalité zo l'exaté. Bato musu bana contact sur na bato musu ya famille te ye mo mo va ke moto fa na sola na ye mena sola ndenge nini pour so to soli le lobi mbongo ko zala na ndenge ya zela ka so senga na ko kanga mutema te. Mais na pesa ye nini? Na pesa ye nini?
eza moto ozolekisa, eza moto ozolekisa. Mosusu mpe benga bandeko mosusu azala libanda na mboka, membe ozala na mboka moko okoma koboya bato bazala nimero no parce que oyebi ke soki bazala nango bien te bakolika balandela. Eza moto. Mais Nzambe ayebisi Jacob, ye wana mpe kaka Israel koloba na bango te atoleki na moto kozika te parce que Nzambe ayebi yo. naokanisa na kati ya ekole de dimanche ndenge tonda koyemba na bana, yo oza na yo ya nani? Bana bazongisaka nga naza na ngai ya Yesu. Et tobakisaka et j'appartiens, bana bazongisaka à Jésus. Nzembo opesaka mpona yo bien ke toyemba yango na bana biso ekole de dimanche, mais na yebi biso mpe ke yo oza na no ya nani? Isiko ozali lobaki nga naza na ngai ya Yesu et j'appartiens à Jésus. Yesu ayebi yo, kolo ya makoki nyonso ayebi yo. Tika tosambela. Bien-aimé, banda koloba merci pa na kolo, banda kotonda kolo Yesu Kristo ya Nazareth, banda kokumisa mokonzi ya milimo nyonso, kolo asali biso ngolo, apesi biso mokona lelo, tongo na lelo, tika tobanda kokumisa ye, tobanda kosambela na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Bien-aimé, banda koloba merci pa na kolo, banda kotonda Nzambe makoki nyonso, banda kokumisa Nzambe aleki likolo nyonso, banda kotombola mokonzi ya milimo nyonso, Yesu Kristo ya Nazareth abongwani te pe akotikalaka kobongwana te. Tozokumisa ye, tozonetola kombo na ye, na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth, na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth, na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Bien-aimé, kumisa Nzambe makoki nyonso, netola mokonzi ya milimo nyonso, Yesu Kristo ya Nazareth abongwani te pe akotikalaka kobongwana te. Bien-aimé, kumisa ye, bien-aimé, tombola Yesu na tongo na lelo, apesi biso mokolo kitoko, mokolo na kembo, ebele bazwi ngolu ya komona tonga na lelo te. Tala bolamu ya Nzambe, tala Nzambe alola ndenge abateli ngai na yo, tala Yesu Kristo Nazareth ndenge apesi biso makasi, atiki biso tomona tonga na lelo. Oh bien-aimé le Seigneur, esengo na ngai ezali parce que toza sélectionné pamba vivant, tika to tombola Yesu Kristo Nazareth, tozo tombola kolo na pema na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Bada kokumisa Nzambe ayebi yo, bien-aimé le Seigneur, absuki kana koyeba yo te, mais abenga ko na kombo na yo. Mutu musoko yo koyeba mutu, mayebi kombo na yete. Nebi jana nazara na kwe me kombo na yeba te. Mais Nzambe na biso Yesu Kristo Nazareth, ayebi biso pa yebi kombo na biso pamba te ndemta kela biso. Alléluia. Bien-aimé, bana ko tonda Nzambe, bana ko komisa Nzambe, nanga to sambela sikoyo ko senga lisungi kote pa na Nzambe à travers molimo mo santo za kati na biso, molimo mo santo memela biso makasi ya kibonzambe, molimo mo santo memela biso makambo ya kibonzambe. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur aya ko sunga biso to kota na kembo na Nzambe, molimo na Nzambe, molimo na bososoli, molimo na Nzambe, molimo na bososoli, molimo mo santo, molimo na Nzambe aya ko sunga biso. Bien-aimé sambela, bien-aimé sambela, bien-aimé sambela, bien-aimé sambela na kombo na Yesu Kristo Nazareth, na kombo na Yesu Kristo Nazareth, na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Tozo sambela, tozo sambela, tozo singa lisungi kote pa na Nzambe à travers le Saint-Esprit. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Molimo mo santo, molimo na Nzambe, toyeko sambele pa na yo, toyeko belela yo, memela biso lisungi, bien mais sambela senga lisungi kote pa na Nzambe à travers le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur, l'Esprit de Dieu vivant. Molimo mo santo amemangana yo na ba dimension élevée, à pesangano makasi ya ko comprendre, ainsi dit l'Éternel, na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Tozo sambela Nzamba zo yebisa e paina na Jacob abina bweshikoyo elobi ngai Nzambe alobi ete go na yebi yo ngam na kela yo pe na pesa yo forme. Ayebisi Jacob atotambol na moto, atotambol na mai, okozika te pe okozinda te. Bien-aimé, banda kosambela siko loba na Nzambe ete kolo na nga nazo banga te po yebinga, ozo sambela, ozo mitike pa na Nzambe, ozo mitika na maboko na Nzambe, ozo mitika
tika osambela kombo na Yesu Kristo Nazareth ozosambela mbamusu na vina yo bato balobaki mbamusu na vina yo bato balobaki bibelobi ete ainsi parle maintenant l'Éternel bien-aimé le Seigneur bato balobaki liboso banana ngo balobaki siko yawe nzambe ndazoloba ozosambela pa na nzambe ozodéclarer bato balobaki échec pona yo bato balobaki malédiction pona yo bato balobaki envoûtement pona yo ozodéclarer ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé et qui t'a formé au Israël bien-aimé bandako déclarer le bana nzambe nazo bangate pambate soki bato mabe balobaki na tina vinanga soki bato balobaki échec soki bato balobaki malédiction na tina vinanga siko yonde mutozoloba bien-aimé sambela mutazoloba eza Yesu Kristo Nazareth mutazoloba eza Yesu Kristo Nazareth ozosambela na kombo na Yesu Kristo Nazareth na kombo na Yesu Kristo Nazareth mutazoloba eza Yesu Kristo Nazareth mutazoloba eza Yesu Kristo Nazareth ozosambela nzamba makoki nyonso ozosambela nzamba bomoi na kombo na Yesu Kristo Nazareth na kombo na Yesu Kristo Nazareth na kombo na Yesu Kristo Nazareth ozosambela ozodéclarer zamba lola yonde loba sikoyo bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, oso déclarer par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia Jésus, Fugeras ke da to get my God, qui na los kachimanaska, oso déclarer, zambe yonde loba, siko yonde loba, siko yonde confirmer, alléluia, bato balobaki, malobe memaki échec, bato balobaki, mabe memaki malédiction, bato balobaki, malba memaki, alléluia Jésus, envoûtement, zambe nda loba sikoyo, na kombo na Yesu Kristo Nazareth, na kombo na Yesu Kristo Nazareth, Yesu Kristo Nazareth nda loba, mo kontamili monyo sonda loba, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, alléluia Jésus, orabashike benengos kantamanage, raina manafogeras kantamanage, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, loba na zambe, nazo bangaten, benemeni nezo bangisa yo, nine komi ko tungisa yo, alléluia, banda ko sambele pa na zambe, banda ko mata ko ndimano pa na zambe, tika semeno to banina maboko na zambe, tika ngwe pa na zambe, banda ko déclarer semeni oyo na maboko ya nzambe ozosambela ozotika ngwe pa na nzambe ozodéclarer semaine oyo epai na nzambe ozodéclarer nyonso yo esima epai na nzambe ozotelemela bainfluence nyonso ya ténèbre ezala mosika na yo na semaine oyo ozopekisa nyonso ya nzambe te na semaine oyo ozolongola nyonso ya nzambe te na banzela na yo ozodéclarer semaine oyo na maboko ya nzambe Yesu Kristo Nazareth bomba pe batela ngai bien-aimé sambela bien-aimé déclarer semaine oyo epai na nzambe mitike epai na nzambe ozosambela ozotika semaine to bana maboko na nzambe zwa possession nango déclarer molimo mo centre a accompagner partout kozala déclarer loboko ya nzambe elongwa te na semaine yo mobimba nala ngwa ko telema mpona koluka kobundisa yo akutana na nzambe ya makoki nyonso ndangwa ko tema mpona koluka bunta libota na yo akutana na Yesu Kristo Nazareth ozo déclarer loba nzamba lola nazana mosusu te bobele yo mokonza milimo nyonso bobele yo ozala je m'excuse ozala maître nanga na semaine oyo bobele yo do bomba nga na kombo na Yesu Kristo Nazareth mitike pa na nzambe senga protection nzambe makila na Yesu Kristo Nazareth ezala tapis roulant na banzela soko tambola na semaine oyo loboko nzambe longwa te na kombo na Yesu Kristo Nazareth alléluia Jésus koloto mitike pa na yo to pesio merci pour nzambe tika semaine oyo simba pa na yo bomba pe batela biso na pekisi nyonso yo te ezala nul sans effet bitumba nyonso ko telema liboso na biso ekweya tika nzamba lolo bomba peuple na yo. La Bible dit ceci, le lenge Jérusalem est entouré na ba montagne, et ça le lenge nzambo bomba ka peuple na yo. Bomba biso na mokano na yo. Tika bolamu na yo ndezo place kati na biso na menacer force nyonso ténèbre na kwesi puissance nyonso zo confesser kombo na yo te na kombo na Yesu Kristo Nazareth na sengi bonzambe na yo ezala partage na biso pambola moto nyonso landi programme oyo na baby signals ba surprise désagréable na semaine oyo tika nzamba lola obatela pe bomba biso na kombo na Yesu Kristo Nazareth nde to sambeli to sengi
pole na yo inganga na banzela na biso nyonso pambola bato nyonso bazana ba projet bato nyonso bazobima ba démarche tiko accompagner moko na moko na kombo na Yesu Kristo Nazareth oaza kolope mobate na biso ndito sambeli pe tolobi amen. Nzamba lola pambola biso bon début de la semaine tokutani na pokwa na temps de sport na Evangeliste Jean Robert. Merci beaucoup, bonne journée à tous. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabiso na FB International, Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite. Mais alors, très vite, chez FB International. Fiston Bassende. Qui salona, qui salona.